Original. 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 Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndekanaïf Sarabino que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots. Nakolobela ba opposant oyo misusu ba witaki li banda ba zongi na mboka misusu bazaki na ba boloko ba bimi li banda, donc nakolobela en particulier opposant na biso Moïse Katumbi. Mais avant na banda émission na ya 5 minutes boyebi déjà que na epsaki bino que base ici et votaki que ba dédicace et continuer, mais mutumoko asalaki raisonnement na ye asalaki lecture na ye ya makambo. Il y a un remerciement, une dédicace, mais comme il y a qui na souka, donc nous avons tenté, il y a kochaye, montaki déjà émission, il y a un lelo, nous avons tenir, na tia bino, boyoka réflexion à salaki parce que les différents na bateau mususunga na tchaki, donc avant tout bande émission, boyoka ndeko na biso ndenge asali réflexion concernant makambo na senga bino, il y a ba dédicace, na ba remerciement na kati ya émission il y a 5 minutes. Bolanda ye boko découvrir bino moko na kanisi boko reconnaître ye. Bonjour, il y a César Ngadi. C'est ton jeune frère Thomas Lokofé. En fait, on a réagi pour la comme vous savez, une dédicace, nous suivons une émission d'ailleurs, parce qu'on a une émission d'ailleurs, 5 minutes avec César Ngadi. Bon, moi je trouve que dédicace, et quand on voit la culture de la congolais, tout contaminant, on peut moi battre nos ivoiriens, battre nos boire, on peut comment le roi, culture, ma banga, ma dédicace en français. Et moi je trouve que les gens bateau ba fidèle na yo, net biso ba petit na yo to landaka yo. Ils ont la bateau balinga émission na yo, ils ont la bateau yo polingaka, ils ont voilà. Moi je trouve que ils ont ma bêté, ils ont tabouté. Ça ils ont le voir signature na biso ba congolais. So lobby na pesimo tena, c'est un peu la signature congolaise, il y a la façon na biso il y a aussi les lettres na biso quoi, il y a aussi ça mukanda na yo. Moi dédicace na bateau yo voilà au balingaka yo polingaka. Moi je trouve que c'est pas mauvais. Bon pour la bateau ils ont dérangé mais je sais pas mais bah excusez mais voilà c'est comme ça, c'est à la congolaise quoi. Voilà c'est et déranger bateau souté. On est il y a 5 minutes avec César Ngadi. Nga vraiment la fidèle à tout moment il y a César. Viens dans la quartier. Merci à César. Binomoko Bowichi Kolanda, il s'agissait de frère Thomas Lokofé, Aza chanteur mounene chrétien et puis Azali chanteur vraiment musicien engagé de Boebi ndenge asalaki engagement na epona ko bundela mboka boyoki oyo alobi donc alobi ndeka na lobaki ekota na ba mers na biso donc on va plus y revenir parce que déjà décision ce zomaki base et lobaki que donc continuer par remerciement donc to salango ndenge base et lobaki donc si je na biso le ndenge na bisaki binoka ke ezali concernant ba opposant na biso le lot tozali kolobela opposant na biso Moïse Katumbi. Donc Moïse Katumbi avant boyebi que pour rappel Moïse Katumbi boyebi que il fallait ya apostolat qui na ba élection présidentielle mais azwaki moya ko kotate donc ba boyaki ko pesa ye passeport ba boyaki avion na ye et atterrir et fouler sol
congolais yango bomonaki akoteki na kati ya masolo te. Mais tangu Félix Tshisekedi a eu pouvoir ati état de droit lobaki ba opposant nyoso tout batu nyoso tout bazali na libanda o bazo souhaiter ko zonga bazonga to monike Moïse Katumbi passeport babandaki ko boyela ye ba pesier passeport makamune o azalaki nango na justice elongwe. Donc on va pas se voiler la face. Donc ceux qui lelo Moïse Katumbi azali blanchi na justice, ceux qui a eu passeport na ye, ceux qui lelo azongi na mboka ezali grâce ya état de droit oyo président Félix Tshisekedi a instauré na mboka na biso. Mais eloko ezali ko sala ka moi bien te oyo tokolobela na 5 minutes boyebi ke 5 minutes tolobela makamunyo surtout Moïse Katumbi avant déjà a zonga na mboka malobane ezalaki un peu kilo abando ka nakanisi munoko kilo pour alobake grâce ya président Félix Antoine Tshisekedi nde na zongi tokaki na basuka ba Francis Kalombo balobaki yango ouvertement. Mais Moïse Katumbi azalaki na difficulté à kolobango to bandaki ko comprendre te pona nini azalaki na difficulté à kolobango ata lelo azokoka kolobango te ata lobi on arrêta. Mais mukili mobimbe yebi lelo soki Moïse Katumbi azongi na mboka wana ezali grâce ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki ezalaki yakomaki président mbele Moïse Katumbi azakaka libanda mbele akotate. Donc na ba opposant mususu ba Frank Diongo donc to mona pe ba Diomi Ndongala ba moyambo ba bimi prison. Donc c'est grâce ya président nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Mais eloko tolingi siko toloba Moïse Katumbi parce que toza ko comprendre boule na ye bien te. Donc Moïse Katumbi nazali koloba na 5 minutes ezali koloba na yo oyebi ndengo bandaki kotambola na ba frontière. Donc ya kota ba Zambie na kota ba nini po kota obandaki ko kota te koma inetu mbwali boma na ba frontière okende bo obenge okende bo ozokota te ti okoti na mboka. Donc tolingi sikoyo opposition na yo ezala clair. Donc soko zali pour la muka na bino ezali droit na yo ozali na la muka na bino soko zali. Mais tozomona que okoki ndengo zongi ozala logiquement okozala contre Félix Antoine Tshisekedi te parce que yé mutasali po ozonga parce que ozana besoin otombola mboka ozali congolais ndeko zolo bozali congolais ozali po na kotombola mboka na kasi pe totalaki pe na télévision moko na chaîne moko étrangère française dont je préfère taire le nom ndengi discours pesaki. Donc olobaki na ndengi moko ke ozali ko soutenir Félix Oyazali na pouvoir parce qu'asali makamba malamu. Mais si ko tolingi toloba mais Katumbi boye babino opposant président Félix ndenga zana zana makambo na ebele et puis azali na besoin kutu bino bozala te Félix Antoine Tshisekedi a okumbela makambo na ye. Mais si ko tolingi ezala clair. Donc tozali komona ambiguïté za trop na ba propos na yo Hermoko komi Hermo balingi bakabolanga na fayulu o balingi bakabolanga na lamuka muto ko kabolo na lamuka azate ezali droit no soko za na lamuka zala clair ke ozana na lamuka soko zali na côté ya peuple olingi mboka na yo ebonga zala discours ne zala clair parce que discours ne zala clarté. Donc boye baka ndenge bozo zonga wana boye baka ezaneti ba kotibino na ebaleza na bangando. Donc moye bobi mesate donc boye ba muto akoyi ko loba ati fier à lobby avec véhémence à lobby makambu oyo ke maboko nezali propre maboko nezali pembe ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président de la République bino tout Bakatumbi boyebi état de droit bokansa soko koti esili état de droit oyo bazo instauré et ko kipe mututu ata président yemoka lobaki ke ata yemoka za au-dessus ya justice te ba Moïse Katumbi bokansa te ke to bosani ba Moïse Katumbi yo lelo soko comme opposant parce que bo bebanaki na Kanambe yo na Kanambe bo bondo sala ba kopa ba minéré ba biloko mususu ezalaki kuna na ba Katanga ba mini mususu ezali na ba Katanga ezalaki programmé pour 50 ans yo na mutu na yo Kanambe bo sisango buya ba 1 an 2 ans to bosanité mais to zongisi yo koti parce que mutu tout il faut kota na mboka na ye mais yebaka ke état de droit il a gisité que ba bosani parce que ba koki ko salela yo makambo mususu ke ba convoquer yo pe okei ko samba
Donc bokanisa te ke ndenge bozo kota ndenge wana état de droit esili. État de droit esilité, état de droit ezali. Donc to zala wana ozali obligé ozala na Antoine Félix Tshisekedi te, mais na position na yo ozali nango. On trouve mal que les lois yondongo zongi ezali grâce à président de la République ozala lelo opposant contre pouvoir ya président de la République. Na lingi na tia bino kaka parce que boyebi que Moïse Katumbi azalaki pour Félix bazalaki place moko Moïse Katumbi Kamere et puis Moïse Katumbi baiki na suka kaka tango bakei na Genève wana baiko beba na Genève mais tikona na Genève tango basali ba vote na bango Moïse Katumbi azalika pour Félix Tshisekedi. Na lingi na lakisa bino image mo botala ndenge ba pesanaki ba humisatu ba mbote trio Kamere Moïse Katumbi na Félix balobi na Kikongo balobi na Kiswahili balobi na Lingala nazo kisabino botala bino moko po boyeba ke Moïse Katumbi abosana te soki lelo akoti na mboka wana ezali grâce ya état de droit oyo ba instauré na président de la République botala bino moko na ba image dike ngadiani dike ngadiani Dike bangadiani dike bani Félix ngadiamano wa Kongo eyo pasi na yo pasi na ngai pasi na nga pasi na yo mateso yangu mateso yako mateso yangu mateso yako pamoja juu ya Kongo asante sana mpasi na muno mpasi na nge pasi na muno pasi na nge pangi na muno pasi ya bana Kongo ya Kongo mpasi na mundu mpasi na nge okay. Pasi ya policier pasi na betu pasi ya fonctionnaire pasi na biso pasi ya magistrat pasi ya biso pasi tabu ya militaire ni tabu yetu sibote dike ya balongi ndike ngadietu dike ngadia mpulushi dike ngadietu mateso ya ba fonctionnaire ni mateso yetu mateso ya watoto wa masomo wa etidia pasi na bango pasi na biso mateso yetu mateso ya ba mama mateso yetu asante pasi ya ba etudiant na ba jeune na biso eza pasi na biso nyonso mateso ya ba etudiant mateso ya population yote ni mateso yetu shiboya bashege mpasi ya bashege mpasi na beto ikenga ya bana ba Kongo muzima ikenga yetu bonso pasi na beno pasi na beto ce jour pour dire aux Congolais quelle façon nous devons désormais nous saluer pour mobiliser ce peuple pour que triomphe le combat pour la démocratie. Le destin du peuple congolais, c'est entre les mains congolais. Nous ne sommes que des lampes témoins en tant que leaders pour indiquer la voie à suivre. Le peuple gagnera parce que Dieu est avec nous. Personne ne sera contre nous. pasi na biso pasi na biso pasi na yo pasi ya bana Kongo pasi na biso nyonso pasi na yo pasi na ngai pasi na yo pasi na ngai dikenga yetu bonso dikenga ya bana ya Kongo merci 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 nzambe adolambe donc bino moko bolandi po bomona ke Moïse Katumbi Félix Antoine Tshisekedi Kamere bazalaki esika moko donc vraiment makambo il faut ezala clair mais batu ba bosana te bokanisa te état de droit wana ezali kaka soki ozongi mena bato oyo basala mabe bakolandela bango donc président de la République mutu akoloba nanu ke asala na kanambe te azali maboko pembe mais bino na bino boyebani ke oyo balia mbongo ya peuple congolais ezali mbongo moko ekozonga nalingi nalakisa bino parce que polémique économique occupé te polémique ekomi na buzoba moko na côté ba congolais yanga na lobaka soki donc soki ou bien Facebook ou bien na ba réseaux sociaux ezalaki neti permis à point oyo bakumbaka voiture na France ezalaka ba point mais les congolais ba point nyo surtout esila mais le kota découvert na lingi na lakisa bino bato ebele bakoti polémique na kasi bomona ba photo na lingina la Sabino parce que jet privé au président de la République azotambola nango batu misusu déjà ba tia polémique on ndenge nini azu jet privé ya Katumbi na lingina Sabino bomoni marque oyo griffe oyo batina ba avion na ezali
compagnie ya location, compagnie aérienne ya location. Ezali compagnie oyo ya location, donc Katumbi a loué avion place Mona président de la République. Président de la République peut allouer parce que ezali compagnie moko ezali sérieuse, donc balouaka ba avion kuna ezali te que président de la République a eu jet ya Katumbi azo tambola nango parce que bon monaki jet wana ndo tambola nango depuis kala et puis bazo tuna pourquoi azo avion te bino bozo monaka netije avion na bobandolo ba kendaki Chine ezonga sikoyo. Donc avion wana ezana tarmac soki président na biso lemso azo voyager te parce que président azali ko voyager azo zala na délégation moko azo ezozala nombre moko restreint. Alingi tasala ndeki Kanambe bandoko tambola na bato belé na avion munene parce que Kanambe bandoko tambola na bato belé parce que Kanambe ayebo lobate baba ayebo lobate il faut bato ba komela ye ayebi ko lobate mais présent azali na problème d'expression te akoko lobaye moko mais ba visite musu net ba kena ba Afrique du Sud a rezo avion munene wana te mais masoki bato combien ba kendaka na délégation moko restreinte donc azokende po na yango avion wana nazolakisa bino ezali griffe moko ezali griffe ya société oyo ezali ko louer ba avion wana, ça n'a rien à voir présent ko ozo avion ya Katumbi te Katumbi ko ozo avion wana te congolais au moni congolais pona kokosa congolais eza pas cité congolais pona kokosa eza facile, il suffit ka ko monter loko moko ti allez ekei ngaka ta on mona ki na bia oyo ko ta déjà na kata masolo yango pe toiti komona. Donc avant de continuer 5 minutes na biso na lingi na sabino omoni na internet balobaka ka bolakisa makambati na te mais Club Original ezali parmi sites oyo l'un de rares sites oyo et ça la émission il y a littérature et ça la émission il y a législation et ça la émission il y a santé netisikoyo il faut bozwa temps ya ko landaka monganga Jean-Paul Jamba a pesaka émission netue les gara ya ba mindele mais azo pesa ngona lingala pona santé na biso metomonaka ba nombre de vues ezalaka neti na babuzo ba musu te o mwasi moko bo azo sala émission la kisi kaleson ba mususu neti ba monaka ba kaleson basite na poto ba kraka omona ba kokota makambe belebele. Donc nazali ko tiela bino bande annonce ya tolobe la santé ya docteur monganga Jean-Paul Jamba bolandaka yango na conseiller bolandaka bon parce que santé ezali pona mutunyo surtout pour le leso kozana santé te ba projet kozala te osa eloko moko te ata ozana mbongo yebaka mbongo no bato musu bakolia bolanda banda annonce ya tolobe la santé. Mote bandeko merci ndebo ya minga na banda kuna bino to banda désormais kokutana na cadre ya émission oyo tolobe la santé. Bon nga komona nga Jean-Paul Jamba donc naza ndeko na bino donc naza na poto depuis bambula ebele donc na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na bandar biso bana bandar na longwa na ya poto musala musuna sarakate naza kaka na bopito. L'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe et un muscle et aka neti likofi motema mutyo so neti likofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukabetani AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino na mukuse ezali accident o ekoya à tout moment eza brutal siko V etali makambo a vaisseau ba vaisseau ezali ba artère ba veine o ezana cerveau et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Et siko ba classifier en mode 2 ezami balé eza AVC o babengi ischémique na AVC o babengi continue ka mo conseil kaka nde mama na bana ko lobana ngai na kitetela
papa Dembaki de kama nyamase la dièse nana bakisi na pondu kozala nzoto malamu edeki loso nyama mbisi na pondu. Merci. Bilomo bolandi to lobela santé monganga na biso a sala kabemission c'est presque je pense tozo kende na ba 2 ans yango yo bolanda ka émission ezali po na intérêt na biso nyoso tout. Siko na lingi na tia na bino lisusu na pesa bino exemple po ngande na epsa bino ka ke makambo tozo vivre na mboka na biso to viva yango te. Mobutu aya kasavu bakufa donc Muza aya Mobutu akima donc bozomona o tozomona ke présent kala azaka kana mboka wana do présent yesiko prédécesseur ne azaka kana mboka wana nan to viva yango te yango nozomona ba polémique ezobima ya ndenge na ndenge parce que Kanambe asa longwa banda kala ki présent azalaka sous présenté mais biso moko ba congolais tozo pesa ye importance ebele na makambo yokutu ye ayebite tozo kotise na kati donc tozala focaliser tozala na ba chose moko balivernité to kipe makambo parce que gouvernement zoya intakalate to aider président na biso basala gouvernement oyo ba médiocre ba rozalate d'ailleurs na yebisi bino déjà prochaine émission na ngai oyo lobby et gozala sur gouvernement oyo parce que to moni ba to FCC ba médiocre wana o basala 18 ans basala le côté bazali ko fongola ba mbanga na bango bazali ko fiotola bazo sala arrogance bazali ko senga ba ministère makasi na la libino coussin na ko sepilisa bino donc na yebisi bino déjà que prochaine émission ezali sur gouvernement oyo et kokota na kata masolo to ko pesa conseil na président na biso parce que biso tozana po to lobila makambo o soki président zalem musuki diba to ko lobila po a zala éveillé nazali ko lakisa bino siko na ba image botala président actuel ya Tanzanie na prédécesseur na ye tango bakeyi na ba cérémonie ya investiture ya président o ya Sika Afrique du Sud président ya Tanzanie ya kala na ya sika ba mati avion moko bavandi esika moko bazali ko solola bozali ko monango na bilili na tchelibino bo imaginer siko soki zalaki ya biso na président kala donc kutu donc Kanamba ko vanda esika moko na Félix ite mais kaka na pesi bino exemple soki zalaki siko biso Félix Antoine Tshisekedi ba mati na vieux moko na Kanambe ba kei na Afrique du Sud ngolo ba mandengi nini po ba yebisa bino ke makambo yo biso na to message na ngoto bomoni ba mboka mususu pe président kala bazako solola na président ya siko et petit problème te mais soki zaki pa ba congolais na yebite ndenge nini elingaki ko suka donc vraiment bomoni ba image na zongo seli bino so ezali président ya Tanzanie ya kala na président ya Tanzanie ya sika ba kei na Afrique du Sud avion moko ba vandi sika moko donc ba kei place moko bazo solola makambo mboka pour intérêt mboka bazali ko solola mais soki ezali pas na biso donc vraiment mawato donc oyo émission elekaki bato ebele ba réagir na ndenga bien oyo na lobelaki ba nyangala kato ya bazowe donc Kanambe oyo bazali ko se permettre baloba n'importe quoi sur papa na biso Félix Antoine Tshisekedi na lingina lakisa bino botala mwana moko donc mwana poto awa bilamba lati ya papa Félix Antoine Tshisekedi azali ko sepela donc azali koko bien koko lokutu ya papa Antoine Tshisekedi botala bino moko na ba image yo kaba bata mama et batata et voter tous 1000 € ban Félix Tshisekedi maboko pembe yo. Donc chers téléspectateurs chers internet binomo botali mwana oyo aza mwana poto donc binomo bomundenga latine sengu azali ko sepela présent na biso na papa Tshisekedi ezali makambo ya kosakana te donc vraiment to komi presque à la fin émission na biso na lingi na beta sous certaine nazali ko yebsa Katumbi azala clair ce qui azali côté ya lamuka mutaro kabole na lamuka azate soki ya linga tika na lamuka do ba contaminer ndenge ba contaminer muzitu na ba danse etali bango na ba danse na bango donc Katumbi azala clair mais yebaka ke Katumbi ndenge ozongi na mboka na yo Congo lelo zongi na mboka zobeta tolo po koti ezali état de droit ya Antoine Félix Tshisekedi muto kotisio parce que ko bossa na teke okoma neti mbwali bo na frontière ozoluka place okota te masolo na yo wana pe ya justice babandaki koluka yo donc balia yo mais boye baketa de droit silité bino nyoso tout bozana makila peuple congolais boyiba bambongo bomoni exemple ya mende ndenga komolela kuna menda komolela na munoko mboka azolela na kitetela
Lieu sauvage comme ça. Il pleut, les pluies ont commencé. Hein? Les gens cherchent l'argent, mais l'argent est là. Donc bino tout bosala l'état des droits na bokansa te ke ba salango pona bato mususu bino nyoso tout boko kende ko se justifier. Donc Moïse Katumbi et l'autre sengi na yo ozala clair soko ozali na côté ya Lamuka otiga na Lamuka, donc soko ozali pona intérêt mboka po o chama boko na Félix Antoine Tshisekedi o lobby en clair, mais boyeba ke Félix Antoine Tshisekedi bino bopposant bozala te ma solo na ye akokumbela ngo bien ndenge tangamaki akumbelango, donc azali na bino boposante et puis bato mingi bosala déjà na Kanambe bazana tina na bino te po boya susu boya bona boyeza na tina te parce que bosi bosala laki Kanambe, donc ye fazwa bato sika bazali ebele. Donc na komi presque à la fin émission nanga ndeka na lobaka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a Sarabino que Kanambe, toko manke était Kanambe Fozoma solo, Nambunchu, Tona Dikosi, Abu Pia. Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nyongo ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa mwasi na ye vérité za la raté yango pe moto comprendre que mobali akosa ki yango pas kosa ka ye eloko tinda kabiso mingi to kende libanda izana comportement ya mwasi lolenge ni mwasi so bombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama un peu mayele moko ya mabe o benga ba malé mayele ya mabe basi basala pe mibali to bandi ko comprendre mayela mabe o basi basala kana ngwana neti ebo so alo bakadire test ba okosa ete soki azokosa nga pe na okosa soki lokuta eko mokota na amour quelque part basi nde ba makambo wana ngana na mama ria te na moni no mo abongo nga motema esima te fona nyonga basi msusu pe balingana ba ke soko kosie andimi na so FCP vérité mo na bonne kondi basi bakosa mibali te pona nini bango balinga ke biso to kosa bango po bango bakosa biso yango to kosa na ba surtout la clé boa originale, vous n'avez jamais déçu. Il y a la lore noire, la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pété l'eau que l'eau. Pété l'eau que l'eau, on a pété l'eau à mon débat.
Amour débat, balobi peste loko de loko. Nakati amour débat ba sujet za ebele donc on s'accante donc boko lemba nga na lemba bino te po bino nde boko lemba ba sujet. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zalayo amsa les autres salama kitoko. Sujet na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai. Original.